Na première position, Tokutani Lisusu, na Fali Pupa Elmara, avec Tokos 1. Tokos et Vanda Nakati pendant 23 semaines. Donc, il y a 3 Congolais. Sur 6 albums, il y a 3 Congolais. Donc, Fali Pupa, à lui seul, il possède 4 projets. Bino tembeti, bo poussa tika omona abwe. El pibe de oro. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. El pibe de oro. Bangonde tembe. Ba poussa tika bamona kaboye. Les albums de Fali Pupa. Oyo. Ekota na ba top album. Il y a marché français. Et c'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. On vous dit bonjour, Mbote, bienvenue dans Katazoba, votre chronique préférée, la chronique Antelo. Bienvenue sur Boaloud TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Vous êtes en compagnie de la gourou de son temple Igel, Oumen, la maman des aiglons. On vous revient avec ce nouveau numéro, un spécial recadrage. Eh bien, j'espère que ça va nous faire du bien à nous tous. Alors, veuillez attacher vos ceintures, restez scotchés, branchés, et kandé to kindaranango. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toko pako la couleur, toye les sous-sous. Voilà, sans plus tarder, on va directement attaquer le taureau par licorne. Yolo Concept qui nous a sorti une belle émission que j'ai aimée. À Salé Libiso classement, il y a top 6, il y a l'album Oekota na marché français, marché du disque français. L'album il y a congolais. Top 6K, il y a Pamba. Il y a l'album congolais où était comme na marché français. C'est-à-dire le disque où était comme na marché à France. Na mindele, na ba noir, na ba chinois, na ba nani. C'est-à-dire na marché français il y a disque. L'album congolais où ekota kuna po ete kamakuna. C'est-à-dire mundela ko somba yo, mundela ko yo kayo, chinois ko somba ko yo kayo na ba niveau ba France wana. Ezaka 6 album ya Pamba. Alors Yolo Concept ake ko fuyele biso ba album 6 albums ba congolais ou ekota na marché français ou etekama na marché du disque français. Et c'est une belle émission, j'ai aimé et to pa ko lango couleur. Kaka nde tosalaka ngo bomo mesano ndenge boyebi topakola couleur émission na ye eza bien asali ba recherche na ye abimiseli biso oyo ifale abimisela biso et moi je pense que ba genre ya ba émission oyo eza ba émission oyo toza nango besoin na société na biso parce que er moko boye embrouille kotaka so bazoyebisa yo ke moto aza numéro 1 ozo boudé sans ba preuve alors que ki numéro 1 na ye eza prouvé na ba statistique. Il y a ba vente, il y a ba album, il y a makambo belé. Donc koboya kaka en 20 boy na Pamba ka boy na bato bazokende kosala ba recherche pour ba prouver biso ke makambo tolobaka iza en 20 bino nde boboya kaka en 20 pour bato baboya ka Pamba sans argument mais bato sko bayaka koloba balobaka na ba argument. Ozomona bayebiso ke muto musicien oyo aza numéro 1 yo boyi okopesa argumenté mais oyo akoyebiso yango akopesa yo na ba argument. Alors ba émission ya ba recherche ya boye nayebi ke na Google eza nango so kina snap omona na yo yango mais kokende sikoyo kozwa yango kobimisa yango na surface mpona bakizengi bato maboma na biso ya CNPP oyo babelaka mitu oyo bazalaka na ngambo wana. Pour ba comprendre makambo, il faut que to pakolela bango couleur boy. C'est-à-dire yolo akei asali recherche abimisi. Biso toye to récupérer ango, to bandi ko niata couleur parce que couleur eza nini. L'émission elle est bien faite. Eza bien, tout est clair, tout est dit, tout est bien dessiné, tout est bien dit. Parce que couleur ya kaka ko bakisa lengi na image o bozo mona déjà. Image eza déjà bien. Ya na faute te, ya na normal. Ekoyepe kozala na faute, ekoyepe kozala na faute te. Mais rôle ya couleur ezalaka po engengisa maloba na yo. De tout ce que Yolo a dit, c'est vrai, vérifiable. Nga siko na yaka na couleur pona ngengisa o ya lobi.
kongengisa yango c'est-à-dire ekopermettre na bazoba bakoma parce que ça bilo mususu ko lobi kaka usuki na ba terme technique to usuki na ba terme ka normal omona zoba okoma te parce que rôle ya couleur ezalaka tokotandela yo yango lokola makayabu na mesa pona kizengi ya comprendre que Joana za danger rôle ya couleur eza yango omona tozwaka oyo lo alobi mais tongengisi yango sikoyo tongengisi yango topandi yango tokena yango na ba exemple mususu ya trop facile ya terre à terre ça dit que totandi yango quoi neti makayabu na mesa po yo zwa ta ya ko comprendre que ah bon awe eza nde boye awe elakisi boye awe elakisi boye ozomona donc bravo encore une fois Yolo Concept une belle émission où ils ont mérité sikoyo et la gourou du temple alamba ngo sikoyo tiango langi po bazoba na bayuma ba comprendre bien parce que ngandi na idara bango ba comprendre bango te basali semblant neti ba comprendre te ngaso na ye kaka ba comprendre ba mo ba yebi ki ba comprendre bien ndi awa parce que bango basala semblant ba makasi na okosi la liboma bato bakosela ka liboma na ba aéroport ya ba Roissy Charles de Gaulle amoni ke policier ko mo contrôler akomo kinde na neti moi genre moko boy akoseli neti liboma po ba lembela ye ba baile ba tika ye vous comprenez ba Gaulois ko ba kana ba jiwana omona moni pena ke boko mo mema bango na terrain moko boy et comme la faire moi ndongo bakoseli sko liboma ngasko na policier français wana wa yaka pena habité wa liboma te o comprendre ngasko na yela bango ndingwana parce que ngana comprendre ba jeune na bango mieux que bango moko Golo aza penaka nde na expliquer bino lokwa mutu azokende na ba papier kokate na mboka mundele so amonika police akomo contrôler na ndenge moko boyeke ko reverser akoseli liboma me bambila siko batimba penda ba biso yo yaka wa liboma te yaka ba papier na weza okokate makambo za okokate kota na avion zonga ngasko na ambila wana ona zungisa bango okose ya liboma neta comprendre te que numéro 1 ezalaka fali omuna okosela liboma comprendre neti ke makambo osala kuna iza yango te ngasko tango na yaka awa tango na yaka opakola couleur bayaka comprendre awa ke bino bokosela liboma tala yango nde bazonga batu awa donc voilà sans plus tarder tokende na Holanda vidéo ya Yolo Concept comme ça ngana zonga na pakola couleur avant na tila biso vidéo na tila biso na bino vidéo poto tala na ko expliquer bino nanu de quoi il s'agit. Alors, awa tozo lobela les top albums ya ba congolais, ba chanteurs congolais. Oyo ekota na classement ya Snap na France. Snap c'est-à-dire que plateforme oyo etekaka ba disque na territoire français, c'est-à-dire que entre autres marché français. Yango bakomi yango bien les albums congolais rentrés dans le top album France Snap. Comprendre dans l'album il y a ba chanteurs congolais, auto benga ba musiciens congolais. O ekota na marché du disque français, c'est-à-dire au Snap alandela ba vente nango ndenge ezotekama. Parce que Snap alandela ba vente ya ba disque ezotekama sur le sol français, donc c'est-à-dire le marché du disque français. Yango nde pesaka ba disque d'or, ba single d'or, ba nini soko ozoteka ebele. Donc en quelque sorte Snap nde contrôlaka le marché du disque français. Évolution ya ba vente. Évolution ya ba album ndenge ezo se comporter na marché du disque français. Parce que kuna okuta na ba star oyebi ya minene na France wana o mona bango kuna na kati. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit ko ya oyeba ba congolais nini o ba beta musique na biso et puis ba album na bango etekama na territoire français to ekota na marché du disque français. Et ça différent, nazo préciser pourquoi parce que ça différent na ba divé a produit oyo azo album na yo atiango na boutique na ye na France ba congolais bazo ya kolukango bazo somba na Snap oyo azo teka album ya congolais. En tout cas, il faut saisir différence na nuance wana, c'est très important. Donc ceux qui Snap azo teka album non na France, et ça ozo teka na marché du disque français.
eza différent na ba dive oyo atia boutique na ye liboso ya galerie moko na France kuna atekaka ba disque ba congolais kamba yaka osomba ndenge ba théâtre na biso ebanda kotekama na poto kala batiango na boutique moko boye ba congolais ka mutu bayaka osomba ngo français ayebi yango te ba belge bayebi yango te ba suisse bayebi yango te. Donc boutique wana etekaka ba théâtre ba congolais kamba kenda osomba ba théâtre na bango na boutique wana ya ndeko na bango pe congolais. Eza différent na Snap. Donc ce côté kaka na Snap ozoteka na marché du disque français. J'espère que tu comprends de nuance wana parce que bato bakosilaka liboma ya comprendre te po bakanisa kaka ke fali ya muninga na bango baosala neti bakosila liboma ya comprendre te. J'espère que vous comprenez pour awa vous comprenaka. Awa penanga na sala effort vous comprendre. A tous za kizengi awa vous comprendre. Alors, to tia siko vidéo to kende kotala ba congolais nini oyo bateka na marché français au Snap eteka ba album na bango. Ndenge nini masolo ekenda en dehors ya communauté o bateka ba disque ba album na bango na marché du disque français parce que yango na nde Snap tolanda siko fait dans les normes. Voilà. La 6e position, Tozana émotion. Émotion de Papa Wemba. Émotion de Papa Wemba. La 5e position, Tozana album Contrôle de Fali Poupa. Émotion de Papa Wemba était là pendant une semaine. Album Contrôle de Fali Poupa et Kota Classement pendant 2 semaines d'affilée. Donc 2 semaines d'affilée, Fali à Kotaka, Nakatia, top les albums les plus vendus na semaine moko na Katia France. Donc pendant 2 semaines d'affilée, pardon, na Katia France. Na 4e position, Tozali na Kofi Olomide, Affaire d'État. Affaire d'État pendant 3 semaines d'affilée. Donc ils allaient parmi les albums les plus vendus ici en France pendant 3 semaines d'affilée. Donc tellement Tekamagi Makasi pendant 3 semaines et Kotaki na liste yaba top album Snap France. Donc ça va continuer côté comme bongo. Pour 5000 CD vendus ou 5000 vinyles vendus, 50 000 pardon, et il va permettre que mon père ou mon conduit Azwa disque d'or certifié. Alors, la 3e position, tu retrouvé encore Fali Poupa. Fali Poupa, l'album Formule 7 pendant 8 semaines d'affilée. La 3e position, tu retrouvé la Formule 7 avec 8 semaines d'affilée. Azala parmi les top albums vendus dans Katia France. Donc, Formule 7 album, il y a 31 chansons à Fali Poupa. Et même entre 2022 ou 2023, je pense qu'il y a fin 2022. Voilà. Et même à fin 2022, la 2e position, tu as la Tokos 2. Tokos 2 à Fali Poupa. Dans la 2e position. La 2e position, tu as la Tokos 2 à Fali Poupa. La 1re position, tu as la Tokos 1. Mais Tokos 2, pendant 17 semaines. Tokos 2 a dans le classement pendant 17 semaines à côté de 4 classement. Donc, 17 semaines d'affilée, il y a côté de 4 classement. Donc, à garder 2e position, encore te retrouver Fali. Na 1re position, tu Koutani Lisusu, na Fali Poupa El Mara, avec Tokos 1. Tokos et Vanda Nakati pendant 23 semaines. Donc, 23 semaines d'affilée, Tokos 1 et Zalaki, parmi les albums les plus achetés, Nakatia France. Donc, il y a un côté qui n'a qu'à classement. Top album Snap France. Alors, les amis, bon, un disque comme est très intéressant. Là, toujours retrouvé, Fali Poupa combien? Et le bilan, il y a un déplacement comme très intéressant. Toujours retrouvé Fali Poupa combien de fois? 4 fois. Nakatia top 6. Comment ça se fait, les gars? Comment ça se fait? Sur les 3 artistes, au Bateka na marché du disque français, Papa Wemba Kofi Fali. Fali à lui seul. Azo co-aligné 4 projets Mobimba. Où était comme na marché du disque français. Autrement dit na Snap. Fali yemoko 4 albums Mobimba. Ateka ango na Snap. Kofi ateka moko. Papa Wemba ateka moko. Kofi azana 4. Et Fali azana 4. Kofi moko, Papa Wemba moko, Fali 4 albums Mobimba. Dans le marché du disque français. Les gars, boki kombo faire na kati.
Gaulois oyoki komba fere na kati yolo moto asali yango ngati soki nga boye ngai boloba na longoli fere eske boyoki kombo ya fere na makambo boyoki Werason na makambo boyoki JB na makambo Papa Wemba Kofi Fali tosuki wana. Alors nazongi na maloba ya Degem alobi na sala micro trottoir na yokaka Kofi Papa Wemba Fali Koko Pomo na mandefu ni ya pembe abambaki Degem mabanga po atanga ika 3 artistes et musiciens wana oyo ya yokaka na ba micro trottoir. Alors awo boyaki sondage ya Degem siko sondage ya Snap oboya yango pe kaka Koko Pomo oboyaki sondage ya Degem o sondage wana Degem asali yango na coin nini siko sondage o Snap asala yango na coin nini na coin ya Matonge nayebisaka bino ba statistique oyo eza ko prouver meilleur ya Fali eza partout et pas Degem na micro trottoir eza oye na Snap top vente ya album congolais oyo etekama na France na Snap ye wana statistique mobimba yango so tolongwe na makambo toke na makambo susu bomona peka Fali sous na première position ba statistique ezaza nango na ba plateforme yango nayebisaki bino lelo pona osalela biso statistique chroniqueur akosa statistique akokate bokotaka na ba plateforme bokotaka na ba classement ba vente ba nini statistique mobimba yango wana neti loko esalami awa si album apamba ba congolais bateka na France na Snap tozo ko retrouver ka 3 artistes Papa Wemba Kofi na Fali ko Fali ye moko na 4 projets mobimba ateka yango bien na France boyoki komba wera awa te Fere te JBT o nyonso baganga wana awa bazati donc Fali Ipupa à part kaka droit chemin à partir ya contrôle akoma déjà kokota na marché du disque français. Voilà pourquoi tout s'explique aujourd'hui les gars. Et tant qu'on attend l'émission on a dit tout s'explique. Tout s'explique dans le sens où on voit maintenant pourquoi Fali a rempli You Arena. Les gars, mais tout est là, tout s'explique, tout est clair. On voit pourquoi Fali a rempli You Arena. On voit pourquoi il a fait sa trilogie dans 25 jours. ING a pamba mwana bovazo bundana nango na 3 mois ya promotion. 25 jours Fali alandisaki déjà trilogie. Mais tout s'explique les gars. 4 projets mobimba ya artiste moko était comme na Snap. Et puis combien de semaines il vendaka na top meilleur album? 4 ba 17 semaines, ba 23 semaines. Ezawa. Papa Wemba album ne émotion. Pona Peter Gabriel nde kotisa ekuna. Pour bien bomona ka Fali Papa Wemba salaka featuring te me akoma grand. S'il a un album o etekela ye na Snap, c'est parce qu'il y a eu Peter Gabriel. Album émotion. So o nyonso asala ba Santa ye ekota kuna te. Santa zala gentiro. Eza bolingo bonyo kolo kuru boye. Eza bien. Mettez comme na Snap te ekota na marché du disque français te parce que Peter Gabriel a quitté. Il y a des endroits où poko tango il faut ka mutu moko asimbo na liboko aloba ya kokota. Il y a ba place musu ba kota ngo ngulu te yo moko boye. Eza na ba place mususu poko makuna il faut ka mutu ya kuna simbo na liboko amemi yo kuna. Et il faut comprendre ça. Il y a ba place musu keno yo moko inde un pas en avant un pas en arrière au côté na à l'aise. Mais il y a des endroits il faut kaka mutu moko asimbo na liboko pa kotso kuna. Donc pour Papa Wemba album ne émotion etanga au moins na Snap. Ateka pendant 2 semaines avant d'être top meilleur album où ils ont teka en France. Il a fallu Peter Gabriel Azala. Loko kanza pe atekela ye banzembu na album wana. Ozomona ba participation o tokoki koloba ke edaki ye pour figurer na Snap. En dehors ya émotion elo musu ekota te o fula ngenge ekota te o bakala dia kuba ekota te. Donc tu sais rabino qu'il y a des projets communautaires et il y a des projets internationaux ou internationaux. Bochaka tembe moni bino nde tembe vision mukuse lo wa bataille na bino nde tembe
Bino tembe, il y a des projets communautaires et puis il y a des projets world. King Kester, amona niawate. Eh? Oh, nzinzi, yana ni nana, amona niawate. Comprendre? Abel Boal, voilà. Alors, tout banda soko kota artiste moko. Papa Wemba, projet émotion, album émotion avec Peter Gabriel, nde kotisa na Snap. Il a qu'un seul album. Donc, tout ce que Papa Wemba comment, au international, au les kourou, au tokoma okumisa lelo Papa Wemba. Tozo boya fali metondi ma Papa Wemba mutachaka album moko na Snap. Au mona sikoyo bangulwa, bagondima ya Papa Wemba me baoya oboya ya fali. Omoni buzoba na bango place evandaka. Ka ndenge basali biso classement pa yolo boy. Baoya kondima ya Papa Wemba me baoboya 4 albums mobimba ofali ya chikuna. Baoya kondima ya Kofi oya chaka affaire d'état me baoya koboya 4 projets mobimba ya fali o eza na kati ya Snap. O etekama bien na marché du disque français. Siko koboya fali pona kondima ka Papa Wemba. Yalo wa mutazo boya Ancien Testament po ndima Nouveau Testament. Toi azoboya Nouveau Testament, toi ndi maka Ancien Testament. Bible ka moko. Okukabolango boye. C'est de la folie. Bible moko. C'est un projet, c'est un tout. Bible c'est un tout. Okondima Ancien Testament, oboye Nouveau Testament. Okondima Nouveau Testament, oboye Ancien Testament sur base de quoi? Nyonso komama na batu. Oyo yo mona te oyebite. De soki ko boya nyonso. Soko ndima nyonso. O mona bangula ba oya ndima Papa Wemba me ba boya fali. Soko Papa Wemba chaka album moko na Snap. Yango epesa ye ki international wana bomonaka. Papa Wemba international, album ka moko émotion na Peter Gabriel. À part yango fin cop. Soko fali avec 4 projets. Les gars, est-ce que vous imaginez? Kofi Olomide projet ka moko. Ozomona projet ka moko etekama bien na France affaire d'état. Et puis na kati affaire d'état fali azalaki. Donc fali alowa na 5 projets. Et tout le bango bongo. Fali alowa na 5 albums, 4 ya ye moko na affaire d'état ya Kofi parce que lui aussi était là. Il était déjà là na kati affaire d'état. On a déjà découvert Fali là-bas. Yango monita moyaki na ba projet na yemoko ezalelaki souple. Yango ano moni yana leçon moko place oyo. Omoni tout ce qui arrive futo kumisa ka Nzambe. Fali alingaka kota wenge esimbaki te. Quartier latin nde esimbaki pona ye. Alors tala siko soka kotaka wenge ya aucun album ya Wera oyo ezo figurer na ba top album ya Snap na France. Aucun album ya Wera. Mais c'est quoi Fali akotaka déjà na Snap na simaya attentat donc à travers Kofi. Et ngana lobango carrière a Fali ndenge ezwa sens o ezwa lelo c'est parce qu'il a été aux côtés de Kofi. So azaki na famille wenge alingaza na niveau mona firi. En tout cas na pensaka, ils a juste pensé qu'il fallait avoir hauteur na carrière na c'est parce qu'il a été aux côtés aussi d'un international qui est Kofi. So fallait azaki na ba wenge nde aza destin moko na ba ferre na ba babindombe na ba bill. On dirait lingaza bongo. Donc ozala pembe na Kofi et pesa ye dimension mosusu. Donc comprenez que Fali akotaka dia Snap na attentat. Aliye moko soye ko aligner 4 albums mobimba. Okomona sikoyo bandoki bayuma bataketo bakoboya Fali bakondima Papa Wemba na Kofi. Kotia 4 projets mobimba na Snap ya yo moko. Do Fali apaka droit chemin. Tanga betaka droit chemin ezali kaka pona a signaler présence na ye na monde na Afrique ke na ye. Parce que droit chemin ça beaucoup cartonné plus en Afrique. Ndi na monaka. Na poto ezali kaka na ba milieu congolais. Droit chemin ezali plus na Afrique. Il cartonna plus na Afrique. Tango ye ko kota siko na contrôle abia fona banda siko
qu'on y était déjà marché à disque français parce que plus tard toko benda linzanza aye na contrôle était kami aye na nini tokos D aye tokos 1 linzanza ekoti formule 7 ozomona donc plein oyo fali azosala na Europe basala minene fali azobeta eza hasard te déjà soki ozoteka album ne se retrouver na top meilleur album na Snap à partir de 23 semaines 23 semaines eza combien de mois un mois ezalaka na 4 semaines tuko tokomi na 23 semaines de 5 une affaire à 3-4 mois. Pendant 3-4 mois, l'album n'était ezalaka na top meilleur album na France. Nani bazo somba. Yon mona fali lelo Niska, Ninyo bandimaki wana de goat. 4 albums na Snap. Esika ofera kotisa ta katikati ya album te. Bino botekaka na Amazon. Faire kotisa ta katikati ya album te na Snap. Papa Wemba moko, Kofi moko, affaire d'état. Et puis Papa Wemba akota kuna mabenda linzanza te. Kofi pe akota na affaire d'état benda pe linzanza te. Tokos 1 koti ebendi plan. Tokos 2 koti ebendi plan. Boya kondimaka Papa Wemba na Kofi boya ka fali vraiment. Bandoki. Tosola nanu ko bandoki. Boya bena mutu aboyi. Ndima vraiment ka Papa Wemba na Kofi. Tout Congolais wazo ndima Papa Wemba ki azaki boya. Aza obligé ndima na fali. Bimalo wala ozo boya Ancien Testament ozo ndima ka Nouveau Testament. To boyi Nouveau Testament ozo ndima ka Ancien Testament. Oza na sens te. Bible zaka moko. Soko ndima nyoso so boya nyoso. Oko ndima Papa Wemba te po ya oboya fali. Aux album Contrôle, n'habite featuring ni nezali na kati, je pense que ezalaki peut-être moi 2 ou 3. Donc ozo comprendre que même Papa Wemba poati album na Snap, batanga lelo na top 6 album ya Snap ya France ya ba Congolais. Il fallait Peter Gabriel azala. So lelo so fallait sali ba featuring na ye, batiaka ye poa, basalaka bok Peter Gabriel ayeko sani Papa Wemba. De soki ezalaki projet Peter Gabriel tende Papa Wemba pe akota na masolo ote. Ndi Papa Wemba akota na masolo ote. Kofi affaire d'état asala na ba featuring a libanda te mais atekaki makasi. Na Snap abimaki album ezalaki na top meilleur album, c'est déjà à féliciter sans featuring kana ba musicien na ye nini. C'est à féliciter. Papa Wemba siko Peter Gabriel pena ya Melinza Nzebenda mate. Linza Nzebenda mate. Fali sikoyo aya pena ba makambo na ye pe boye. Neti formule 7 yaki pena featuring te, rumba na rumba pe, mais top album na France. Donc voilà, lelo soko kondima Papa Wemba po boya fali wanoka liboma CNPP mikolo ba gola na benga ba CNPP. Namona ona TikTok René Fort na ebitelo ni ezoleka na CNPP na TikTok mobimba yango na yango. Ba gola CNPP. Ba sala bne fort ba kosi ya liboma ba neti ba oyeba te makambo fali azosala. Ngasko ta na yaba na yara na bango wana zatala bo comprendre. Okose liboma. Po ba eleo te awa to zonzo mutu comprendre awa. Ya mwinto pakola couleur. Couleur nde siko yango. To panza siko tozo élargir. Tu vois ça? Alors, Werason oyo koko pour moi oti kokumisa wa tiakola yembi musique ya Wera, tiakola yembi musique ya Wera. Mais Wera na top 20 album ya Snap ata demi album tende mona moi en effet. Ata katikati album na top album ya Snap bakotati. Alors batiakola baza fruit ya bana ya ba Congolais o baza koyoka musique ya ba Wera na ndako. Bakoli bongo. Ba parents congolais bakenda poto na ba 1900 au comprendre bayoka musique ya ba Wera basomba ba CD ya ba Wera ba Congolais na biso bana poto basomba ba disque bana na bango bayoka kati batiakola bakoli bongo ndenge moko na ba Yusufa bana wana tu
bakoli na musique ya ba congolais o ba parents na bango babetaka na ndako. Ba son wana, ba morceau wana, ba goût wana ezotikala na bango baokola nango. Ya mo ntango basali musique. Quoi de plus normal? Musique bakoli nango na ndako, ba CD o bazala nango na ba ndako. Quoi de plus normal ba reproduire nango na ba scène na ba nzembo. Quoi de plus normal? Et alors ba théâtre congolais. Bana minga poto bakoli nango. Ba théâtre ba congolais to ba nzunzing, ba groupe salongo, ba théâtre na biso awa. Bana mingi ya poto babotami kuna bakoli nango parce que ba tonton na ba tantine zaïrois o bazako somba ba théâtre congolais batalaka na bandako. Bana bakoli nango. Ya moni mo ba crie ba lokola ba duchesse bazako boaka ba crie ba putain de merde ekota bango. C'est normal. Donc wana eza influence congolais. O ba parents ba kitisi pa bana. Ya moni ba tiakola ba naza ba keblak baza toujours na ba blo mo ya kinois. Bazu yango à travers leurs parents. Tout à fait normal. Mais so tozongi siko na ba statistique o elobaka makamba minene o raza na album moko te na Snap. Donc wera soki bakoyeba ye pa ba tiakola c'est à travers ba parents na bango. Nga na yemba banzembo kala fort banzembo musu nga na yemba ka soko to ba yango yo botama na nini. Pourquoi? Parce que les parents écoutaient ça à la maison. Muzie na kolemba yo te mama na koyembelo yango du début à la fin. Ngai na beli bolingo mama. Est-ce que nga na époque ya ba muzi? C'est les parents. Est-ce que nga na époque ya ba musique wana kala. Ba parents mutu babeta yango na palais tozo yokango. Ozomona do batiakola baza fruit ya phénomène wana. Eza bien, mais eza extraordinaire te. Parce que déjà wera un album moko te kota na top album ya Snap. C'est déjà un problème les gars. C'est déjà un problème. Ozomona tout Congolais qui achète les CD qui écoute à la maison bana bango bayoka yango. Pareil pour Fali, pareil pour les Wera, pareil pour les JB, pareil pour les Ferré. Ba Inos Bi Barebo, tout. O bobeta na ndako bana bayoka yango bakola nango. Ozomona. Alors, ça la bien, mais yango ndete statistique. Okoko pour moi koyela biso pona lobake Wera za super international. Statistique eza yango te. D'accord? Wana eza phénomène moko boye o esalamaka. Tango ba parents ba osomba ba CD ba yoka musique na ndako bana bakola nango c'est normal. Mais ça n'a rien à voir na ba statistique au Snap yemoko pena classé top album ya ba congolais na Snap ilaka 6 avec 3 artistes à Pamba. Les bela artistes qu'on a connus na Congo ba Tessa Dalias, ba Mopero wa Maloba, ba Trio ma Jessie, ba Lenga soki ba nani ba Evoloko. Donc tous na biso kaka na 3 artistes ba teka na top album na Snap. Bozomona. Yang babi statistique nde makambo. Ogo kanzandenge wera sala makamba ya danger. Mais na milieu communautaire les gars. Ce n'est pas ébiété. Ce n'est pas ébiété. Ya moni ba grande salle. Ils allaient là ibango moi passi. Oye comme facile pour na Fali lelo. Les gars, quand tu alignes 4 albums mobimba na ba top meilleur vente na Snap, qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive? Soki ba you arena te, ba ovona ba ING na 21 jours. C'est tout à fait normal. Omona ki magie ezate. Omona ki magie ezate. Tout se dessine maintenant, tout se comprend. Tout est clair maintenant. Et ça logique. Papa imba tchaka moko me akoma papa imba we akoma. Kofi tchaka moko aza kofi waza. Ce qu'il fallait à tchaka 4. Mais vous comprenez pourquoi il est le numéro 1 aujourd'hui. C'est quoi au faire ata katikati album était comme na. Mais dis we azo kemba. Tala bangulwa olebo sepelaka Martin Bakoli abengi feri na appel WhatsApp makamba mikie makamba sans importance bosa l'effort abimisa album moko asa l'effort ekotata na Snap ata pe koti na step na Snap pardon ata step ata pe koti na Snap ezala pe na top meilleur album parce que o bazo classer ba top o bazo classer ba top.
C'est-à-dire oyo etekama mpena osandi ke ezotekama soki mpe oza na chance diske mpe ekoti. To bafere na bawera na bajibe baza te na katikati ya album te na batop meilleur album ya Snap. Soki okobeta yo are na ndenge nini? Bozomona le pourquoi ke makambo ezalaka magie te okobeta yo are na ndenge nini yo na Snap ata katikati ya album otya te. Au top meilleur album ya Snap ata katikati ya album demi album otya te fere. Okobeta yo are na ndenge nini? Ndenge nini? Okokemba te ING Arena 3 mois ya oteka billet et puis sold out eza te. E ozala pe te. Ozomona makambo yango. Yango omonaka okindi na producteur boye bokomi oswana bokomi na batribunal. Producteur aomoni aventurier. Ozoya koluka salle lokola yo Arena na top album ya Snap oza même pas na nzembo moko. Ata top single ya Snap okota même pas. Okoya koluka salle lokola yo Arena bakomoni aventurier. Ozobima tente ezalaka te bamonaka yo aventurier. So bakoti na bapalmarès bakoti batali obimaka aventurier mwana bova. Bosala effort bosala ta album moko ya sérieux ya vie et figurer ata na top meilleur vente album ya Snap. Parce que jusque là ils ont 6 projets. Nebi que so fallait abakisi so mususu ekoma 7. Do ba chiffre wana nyonso falika muta bakisaka ngo kaka. Papa wemba moko kofi moko o etikali wana falika mutandu bakisa ngo bino pe bomona ngo normal. Tala bagolwa botika no Martin Bakola vana. Martin Bakola uti ko pola kuna azali na posa batanga kombuni na ba réseaux sociaux. Depuis apolaki aoyoka na sute. Yango ayepa na bino po ebike bino bofulaka na biloko ezanga tina. Yango na baka tombola epa fali magasin epa feri. Epa fali za biloko tombola epa feri kotaka na magasin pena batiango pe ya likolo. Do batutu baleka epa feri bakoma ba roi. Martin Bakoli a mwana mboka to boiteme. Olebo sepelaka na appel WhatsApp ya Bakoli. Boye baki bokotisa nano ata album moko te na top meilleur vente ya Snap. Bosalaka ata album moko boye ya mwa malonga botie na kati e figurer ata. E figurer ata na kati. Oye rason pareil. Lukata mwa album moko boye osala effort e figurer ata na top album ya Snap. Ba héritier banani tout ça. C'est pas normal. Mboka mnene no wa Congo 3 musiciens ka bakoti sa projet. Et puis moko aza na 4 albums mobimba ya ye moko. Binuka Amazon. To komi 10e na Amazon. Na Snap ozate. Dans le marché du disque français ba ebiote. Ba ebiote yango bozo teka billet na pasi, yango bozo mona ba erreur 404. Tout s'explique maintenant. C'est normal, c'est clair. Tiko bataboué bakoya kotia munoko. Ya moni fali alalaka ne calme. Na comprendre pena lelo pourquoi fali alalaka pongia ba bébé. Parce que yebi ke bar na tia. Moi mai wana lelo te. Lelo te. Ba oganga na ba réseaux sociaux. Ba ko sepela Bakola bengi, ba ko sala nyonso me bar oyo atia lelo te. Ifzanga faire pour kota na top meilleur album ya Snap. A osala ngoka. Na album nini? Ba album nyonso toyebaki ya ye ya succès. Ekota te. Ko nini oyo succès déjà ko na osila. Album nini ya faire ekota na top vente ya album. Donc le marché du disque français eroyebaka artiste wana te. Do lo bango bongo parce que po ba yebo na marché du disque wana Snap nde makambo. Snap nde makambo. Bokolo ba Amazon est certifié wap. Amazon est la boutique. Ya boutique kaka lokola mutake déposer ba bloko ni na boutique ba savon na boutique etekela ye. Boutique sikoa yebiso mikolo ozoteka fort ba savon na ba oluka ngo fort eza boutique kaka. Mais Snap sikoyo ala société mobimba oyo c'est-à-dire yeso kazolande l'album na yo ki album ne zo se comporter bien na marché du disque français. Ya omoni ba pesa na ba disque d'or. Eza différent. Donc
Frère qui n'est jamais entré ici, tu es bien pété sur la kotaka awa, au moment où on yenge na ba page, Martin Bakole, Bakole bengi, ce que Bakole bengi yo. Album na yo koti na top ya album ya Snap. Bakole bengi, et son bisi combien de billets? Arrêtez la musique! Arrêtez quoi?